Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Kovanda siko kolata chapeau wana nde bomona batebele bakoya bakao bakoka chapeau wana te parce que ça pèse. Batebele bakoka te bakraka parce que chapeau wana mpona kolata ngo pape via nde kovanda boye basi bazokomela ye ya miziki na mwa mwasi suka nango omela diamba, suka nango omela drogue, suka nango shege, suka nango bakocheka zemi pu akomi bibota bota vie baby papa bi o soni asambwisa nga. Nazara parmi bano baosambwisa papa. Yagi azaki mwa liboso so likambo eza papa bengaki na telefone apesi rapport. Aleki no boya sali boye. Na bana basi nazaka o babengaka elema na lupango nga. Na ake elema na ba basi. Me ba yana nga babala baleki na babala. Me yana biso yagi era leli. Abi Karine o sali. Mwana moko te ya mokonzi. Eza ya mwasi eza nga yano mobali asali a honorer papa na niveau oyo. Po même nga yano. Na bala me na latisa mwasi alliance te. Mais yo se garder au beau tité. Malgré sali ba bêtise na yo kité mati mais au beau tité. Oyo ko bota na mobali yo pese lo mbongo biso to lati veste. Ya boye ya likambu ya somo ya fete ya boye ya moni nde sale ngenga. Ya leli papa biso linga lokumu Karine faki papa zala. Alata teni ndenga alata kandenga zaki mbinga papa biso atelema ba garde corps ba tondeli ye moko tuta tolo c'est ma fille ba yo bala mwana nga obi oyebe papa nda linga lokumu na leli papa zala atondi sabaninga na ye asalo lendo
Allo baba tika portail polele ba pendant une semaine ba kota ka kolia na komela yagi olela papa. Abina balisi bino baleki me eloko yo beti biso na famille Karine oyo sali. Bota na video bomona ninga ndo yambe evi papa mbati. Botala. Nyonso oloba mamu na litoi. Wana ka bomoni yagi wana nde papa na biso. Ye nde papa na biso. Yaya. Siko yo kaisi ngana na bénédiction papa botanga ye wana yagi remplaçant papa. Nana bénédiction mama botanga banzambe na nga se ba bénir nga. Yo tokutani na YouTube yo kaisi malédiction yana effet na vie nanga. Malédiction yana effet na vie nanga. Yaya. Bino bobanga makambo te. Bato babimisi nga mokili. Ndeka na Henriette aza bébé boy. Na kata apongi. Na longole pampex na sele miliki. Senga mona pamboli ye. Papa na pamboli ye. Aleka ndenge bandotanga classe to na nzela kutani na camarade mo bobi baneli yo lakeli yezu epe. Nga mama na ende na okata pongi camarade aza. Na kendo sani ba course na bimene na malili jeudi ou vendredi. Na bimene na malili toute la journée na kina libanda. Camarade azaki. Na tambwani na kangourou. Soki kangourou ba memela bana liboso. Na tambwa na ba biberon na sac. Na tambla na biloko na mutuka comme pas possible, mutuka plein. Koto nini bobenga ngoni soki akuzi soki jacuzzi soki ni moi bakita bana wana ya koto na voiture yebe lokwa alingaka na nzoto na zoli na kangourou koto sac ba pampex koto ndini na ye ba nini na ba biberon na ba miliki na tiona poso na aleli na sele ma moto donc nazo kende ko sa ba course biloko mais biloko non déjà c'est tondi dans la voiture. Pour notala na koki kotika ete na otike na nani po batu nyonso baki libanda en plein ba course. Naki na besoin eloko oyo esengaki nga moko naza libanda. Batu nyonso natindaki baede nga. Baedaki nga me na sepele na ngote. Nga mo pe na bimi na kepe na swipe o nga mo na lingaki. Do esenga nga mo na bima. Mais malgré na bande ko ka bien te kande grippe sale nga bonge bete nga na ba fièvre malgré bete na mo na tala botala malili ezaki même vendredi. Tala niveau malili. Mais na tali feti lobby. Na choix te donc il faut. Nana mtoti ki amona te batu nyonso babimi. Mais voiture eza. Bimaka na voiture toute la journée. De même place nyonso na okitane na okutane ka nde na chena na nini na kangourou na liboso na zui susu nini couverture na zipiki po bat ba mona elongi te na koti sibu do na okene liboso do elo nyonso na osimba fana na simba do mwana do partout ti kutu na nzela na oka même posa masuba na kiti na sengi kutu na magasin mona kote plein que suba na kena ko suba na ye ka liboso na nga na boya ta ko mutu na simbi sata mutu na kiti sa ete na kenda suba na ka bongo na nzoto. Siko bino bobanga na bino makambo te oyo lalo lamuki oluba yaya oyo ce n'est que le début ya mariage coutumier elakisi ke soki yo ozwa conscience a vie na ote ovanda no na distraction oya koloba mambo lokuta mpona Karine Mokonzi yaya yo ana distraction wana nga pe na ozana na distraction mais nga na olekelo parce que so na sisi distraction wana minute na fukami na rendez-vous na prêtre na ko honorer nzambe soki esengi jeune nga na okota soki esengi sacrifice dîme offrande nga na opesa mais yo ozana temps fukama na minute ozana temps jeûne prière te ozana temps sacrifice te oaka même kana temps ya koya kokosa makambo lia mbongo ya YouTube donc na distraction nona olia mbongo ya YouTube mais nga na to okutana ata après 5 ans otala âge comme na âge na nga otali skoke to utaki na YouTube après 5 ans na ya okutana na bana 5 na alliance nga na liboko pe sali 5 ans banda na latango na bana 5
ministère na nga église ekende pe 4 ans mosusu edemi banda tofungola ministère. Donc yo moko oyoka soni siko yo tali na banki na yo tali mbongo ya YouTube banda kolia okuta ngo eza esute po otala na ba problème nyonso ozaki nango il faut futa ndako futa boy otindela bandeko na kinyo sala boy do otala o YouTube efuti ya pa kolexelo r na onge futi nga ebebiseli nga réputation mais kota suka nango Bible lobi vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, pour ma fille, oh, nyos, bazaki informé que Saint biso ensemble, je vous informe, moi, je suis mariée. Nga ba Saint ngate. Parce que mutabot sanga, yem tabalinga. Donc, moi, je suis mariée légalement. On n'est pas pareil. Donc, il a kisi que, bozo maïle, que ndenge to ya YouTube, on a balibone, binonde, botal, rabiso, mutu, mutauti, famille, na mutauti, ndak, na bango, to abandi, kote, to abama pasa te. Kosala likambo te pona moninga lokwa polinga koyoka te boko momona na misu lokwa na matoi boyoka te bozi na latela bino voila somo mama leki a feti mobangi a feti bomona na misu bo bando beta lisolo to akana kari na YouTube 100 mois na 100 mobali kaka na YouTube abota kaka na ligne ya YouTube babala kai libala somo na YouTube tala lelo ye wana na avion akio te ya na Amerique tala nda koma na église munene tala bango wana nde bozomona bona TV na mobali ne to akana bona ya yo bando sa publicité na biso wana yo zo sa publicité biso to ki convention na Afrique du Sud okomi ko expliquer bato nde to ando finga na YouTube ya trop tard bandimi na ba ondima na bango te bandimi ya Yesu na église ba ondima na bango te po ba otala yo bo akiba camarade na pasteur boye banaki ah bon okomi botu na ye ya bana ton tu na ngate so to kutani ka que le Seigneur te bénisse verset biblique to panzani bana tante ba elanga di n'importe quoi di salade di pichard ba elanga te donc lakisi na yo libone ozo tala soko moni mamba boye ti Karim Mokonzi mal réputé bali yo libone oza na réputation bien ti lelo ozo bala te ozo mimona mwa mukie ya biso sope to ki ba mikiti bonga abotama na ba trinkelke ona botama peka na 0 mois ti lelo na komi mama donc pona lakisi ke lobi to ke ba 40 soit to lelo to lamuki lobo kuna ba 5 ans si to komi pe kwa ba mama so bana ba 60 donc lakisi kokoma malamu kokoma mutu na vie babanda ko préparer ngo lelo soki lelo YouTube efutanga na bandi YouTube na ba 20 quelque na 2014 lelo so na yeko zwa libala na yo bala na YouTube na ba 30 quelque pona banda ki na ba 20 quelque ezinga bani combien d'années depuis 2014 ezinga pe bani bele donc elakisi que lobi na yo oke obanda lelo kotala ki mwa muke oza na ngote po ata bana 13 ans babotaka pe bafandaka na mabala bamama na biso na kala banda ofanda na mabala na ba 13 ans 18 ans siko soki yo kutu wana ba tranquille ti lelo ozwa conscience te so oza na ba tranquille nde na okaki mbo apara lobi ye azoluzela millionnaire mobali ne millionnaire na ba tranquille ozela millionnaire ya ere okokisa 60 ans zela po lokwa millionnaire place aza basi baza te otika basi ana nyonso na ki millionnaire na ye po aya ozwa yo bino bozela ba millionnaire biso na ba evi kikuli tobala na to ba millionnaire te tokoma nde ba millionnaire ensemble tozobokola bana tokomi ba millionnaire ensemble po il faut tobeta lisolo te mwasi na nga mpiaka mobali na nga ya mpiaka tobandaka ya eloko te baseri moko na bimanga na ndako kuna ki ofande pa ndeko na nga mena akika na mobali na nga nyonso eya ba histoire tobetela bana biso yaya yo obota bana baza histoire eza te de yo olingi kaka mbama millionnaire oboti mbama mwana bovanda mbala moko na ndako ya mobutu gbado mbama mwana koli na gbado mama na papa bakutana na gbado tokoli na gbado mama nyonso na gbado te biso eza bongo te biso il faut ba photo nyonso Henrietta azaka na ba Mia na ba Keke eza ba témoignage Henrietta tu vois ces photos ici avec ya Keke quand tu étais tout petite tokenda ko vendre pa ba ya Keke voilà ndeko te ba bala mama ya bino pa ba ya Keke wana yo yaki na ba mwa boy
wana Charles Paul Saka bajina na salaka non c'est une blague il y a pas de témoignage yaya il y a pas de témoignage yaya eloko ozwi na facilité ebungaka mpe na facilité eloko olokoti na facilité ebungaka na facilité lingi eloko no moko omoneli pasi eloko nomo omoneli pasi omoni papa evi aa na fierté bamemie na chipoi aotya maboko victoire bino bokaisi ye pa longi ne ye pa aki na bitumba ne pa longi bino bokaisi kaka biso nde toaki na bitumba kaka biso mo tolongi oh la chine makambo eza ye pa aki mpe na bitumba ne alongi victoire ana bomoni papa evili kwa chipoi atie victoire ye pa alongi bitumba na ye alongi parce que ye mpe andaki koluka mwasi moko ya respect aoluka mwasi aza fidèle azoluka mwasi moko oyo abimaka te mwasi oyo avandaka na ndako mpo oyo azoluka mwasi akobala me bandaki kokutana kaka na basi oyo on peut manger au restaurant tu sais que moi il faut que je me maquille moi il faut que je fais les tours avec mes copines tu sais que moi j'ai un rendez-vous donc ye mpe kombana ezalaki aluka mwasi oyo ye alingi na bakalite oyo ye alingi mabandaki kokutana kaka na basi ya j'ai rendez-vous avec mes copines tu sais quoi, il faut que tu me donnes quelque chose, il faut que j'achète le billet, je pars à Kin parce que on a quelque chose, on a des trucs avec mes amis, on a des vacances à Dubaï parce qu'on va abandé kokuta kana bana ngo ba fia ba make-up ande kokuta kana ba fia ba tu sais quoi yé pas zaki na komba malgré kokuta na bolie na restaurant kati na bi oh nga nazoluka tu sais quoi te na luka moi ça ovandela nga na ndaku o ko bando boko la bana na luka moi ça oza fidèle na luka moi ça respect manda kuta kana ba so bana mikanda yé pas bina zoluka moi ça mukanda te nga na oluka matière moko boye o so na bi kanga ekangi so na bi vanda evandi telema na oluka mwasi mo ono na ndenge nga na lingi me ye pa ndo kutana pe kaka tu sais quoi ye pe zaki koma do era kutani na oyo ye pa ndo koluka ndo moni atie pe Victoire likwa chipo ike enfin na longi na telengani na koti na bimi na mati na kiti na longi pe mutu na mtana bakomba na ye yaya mutu na mtana bakomba na ye kande bondo mona papa evi mobali kitoko bogos bongo oui aki pe na mwa ba petit chéri na ye me ya bandaki koluka nde mwasi akobala ma ando okutana nde siko na basi oyo ya make-up oui ba fia make-up oui ando okutana na ba fia make-up ba fia il faut qu'on fait un tour au resto ye pe so lobi ne tour au resto andimi me kati na ye alobi ke o na oluka oyo te oyo eza race nga na oluka te nga na oluka race oyo ifo toliaka na biso semoule na sala manger na place toke resto tovandi mwasi na mobali na sala manger tozotalana tozolia semoule tozobeta baprojet ya vie siko andai kokutana autour au resto andai kokutana na ba fille chérie tu sais quoi non j'ai commandé des trucs j'ai commandé nazozonga ndako mbango parce que Amazon va me livrer j'avais commandé mes perruques j'avais commandé mes trucs ye ye anda luka mwasi nana yele masolo net boy to na ba projet to ta to pota nanu to ça non religieux tona na projet ta osomba periki te ya ndo luka mwasi ya kona bande papa vi oyebi periki mo ya somo ebimi oyebi papa vi net mikolo ba fi nyonso baolata basket mo omoni hiver nga pe fo naza nango papa vi oyebi ke manteau il faut ya ndo luka mwasi net erotobeta lisolo ke so ekobota na mwa boye religieux il faut topusa soit tosala non religieux to tobota tobeta masolo te ke papa vi ba camarade na ba ya na pokwa to ke oyindisa na benga kete lo papa vi na benga na senga permission na fête mo boye ya bande ko luka yango te ya ndo luka mwasi nyonso benga nga jamais otuna nga te u ya ndo luka ka mwasi ya allo ça va comment tu vas tu t'es bien po ayebi ke otuna nga te ke te ayebi ka ke na ozaka ka na maison qui pleut ou qui neige à la maison à la maison loba rendez-vous pe rendez-vous loba ya hôpital administration eza rendez-vous important ya ndeko luka mwasi ovandele na ndako ya lembaki tie u
azaki kokuta kana ba fika ka mwasi ba bengo ça va chérie akuta na copine a de place makelele tu es où non tu sais quoi il vit avec mes copines là on fait un petit tour on balade on vient yemo so bien OK amuse-toi bien ero kata téléphone kati na binzambi ngana oluka ote ngana oluka fia o balade te na ba copine hmm? aboya comme alingaka tie ute pape vi bino bomona te soki ata benga tande na ndocho bavani na live bondoka te so abengi kama allô chérie ça va elle fait quoi wana tuni Henrietta jamais kotuno allô chérie ça va te où alingane te où te po aboya no bando yebisi ona yeki osomba mapa ena yeki osomba mapa nde sikoyo mutu wana mapa ena yo nakuti mapa te ona kota kisikoyo kuna na alidel pona tala mapa alemba mona alidel nde sikoyo tokutani na banani nde tomati boye tozongwe ya boya ne chieu ye pe komba ne zaki chieu era kutani pena nga qui pleut ou qui neige chieu à la maison amata kita à la maison azonga à la maison ye mokati no bi voilà ce que j'ai cherché. Atali gauche atali droite atali na nsima bi oyo na ndo oluka yango nazwi nasani na bala sikoyo mama moto awuti na via chieu aya akutani na moto oyo nazalaka à la maison yo kanisa ye mafinga na yo to mambo lokuto koloba na YouTube nde oka okimise po baplace awuti na na chieu ayo okuta siko à la maison ye azoluka mpe à la maison yaya okobanda koloba ofingi ye amuta la maison mpo azoluka la maison okobanda kolakisa otiki mwasi aboye po ke kolinga sampa pe ye azoluka pe mukanda te azoluka mwasi en fait oyebi tozwa baproblème na vie po anini tose comprena te ya lokwa mutu oluka loso yo présente ye fufu yaya mutu aliaka fufu te ate olambi fufu amanioko mpenza ya kasai soki mpe yawe aoliane te po sentiment na ezalaka riole soki mpe ri parfumé ma Pauline Chako Karine Mbala mama Ida elo bato bayeba te yango wana Sylvie Kabeya nyonso mutu alingaka kwanga yaya to banzolakisa makemba oyo eza sukali na monoko yaya Viviane TV okoyebisa mpenza tala makemba oyo soki otyango na monoko eza sucre me koyoka akoyebisa kaka nga kwanga nataba nde fin parce que gune eza kwanga kokanisa teke lokola makemba mpe eza accompagnement nde ya kolinga makemba na place ya kwanga te soki nzala eleki yalinga ne kwanga akokolia makemba mpo na nzala me posana eza kwanga eloko boyeba te mutu amuta ana posa na ye doyoko koyo ozolakisa moto eviki zenge atiki basi bana mikanda atiki bafi babotama ake kolinga mboli na yaya azoluka mokanda te gu na ye aluka mpe mwasi oyo alengaka ye amonaki lokwa mokonzi mpo mobali alingaki bokonzi ye azoluka mwasi alengaki ayakutananga mpe mbolina na sutukela bolingo nalenga alingaka nanga mibali biso ke je cherche yaya siko ata bandi olakisa ye kwanga banda loti lobi ye azoluka balenga ye yo ozolakisa mwasi siko aza na mokanda yo moko omoni teke kilibi na kilibi mpo yo oluka mwasi oyo bando benge papa ndenge nani oyo sara abengaka abrahim abengaka abraham seigneur ye azoluka babengaki papa evi allo papa ana posa pardon papa je m'excuse papa ana posa soki alo bazoya obandi mbangu na zemi nanga monene na bandi ya kolenga na cuisine na lamba oyo boye mabe na simba oyo boye mabe donc ye moko asebi question na oke kuna obando lenga azoluka balengaka ye ya ndo aluka mwasi alengaka ye yo soki ozoyele il faut que je pars chez Sephora, je pars chercher mes maquillages parce que tu vois mon fond de teint, ça ne me prend pas bien, faut que je pars chez Sephora. Ya azaku na posa mambo Sephora kutu te.
Tu vois, en hiver, hein, il y a de vraies doudounes. Donc, il faut que j'aille chez Nagno au Tanguy Combat Magasin pour chercher des doudounes parce que tu vois des doudounes avec des boutons. Je vais mettre dans la soirée là. Quand je vais passer dans la soirée, ouais, dans la soirée, il y aura d'adjou. J'ai besoin dans la soirée des d'adjou. Yaya. Voilà, yozo le banima en soirée à d'adjou. Azo yo kaopa sepelso arabi. Ah, c'est une bonne chose. Si tu pars, amuse-toi bien. Moi, je suis fatiguée par rapport à mon boulot. Donc, air ta téléphone, arabi. Oh, ngano luka yete. Parce que air ya kote nanga. Moi, yemo ando sanga baji. Ande ko mekanga. Oh, chérie. Po bandeko. À part komona na pape vi na kini banda na ya poto nga na pape vi banda to monani. Ina ne kana ndambo to balani. Siko yo talaka yo na mobali no ana tabo ke 4 ans. Abete le rata liswa libala te. Yo mo zo comprendre te que il faut somba chipo yoyo. Po bende bien. Yo mo zo comprendre te que il faut somba chipo. Yo mo moni te que faut chipo. Po bandeko nga pape vi a part kande to zana kini nde na ya poto nga pape vi ina ne na ndambo. Dona ina ne na ndambo to boti mwana na ina ne na ndambo. Abalinga siko yo oza na mobali mo bosani combien d'années wana mobali moko alinga o makasi bwana ba 4 ans boke 5 ans mosusu okao biso toke 7 ans ya 7 ans aobalo te yo moko omoni te ke problème no ya chipoi po mona mtana problème bino ba film su boza ebele bona ba problème ya chipoi somba chipoi ovante oza cher otie chipoi na ndako binzambe chipoi oyo kaka mobali na nga ata papa bana nga o tonga na besoin mobali ya vie na nga evi kikulu ya vie na nga abima ya amata chipoi oyo ya problème ya chipoi papa vi problème pe yaki à la maison yo problème yaki chipoi nga pe problème nga na yaki fia etula selibe ekoi babali nga pe na yaki na problème ko tula ti nanya kozwanga nga pe na yaki na marché muto kozwanga azate ye pa zaki kuna aluka à la maison yo pe tala problème no chipoi yo pe yo ko to problème eza grave problème no chipoi yaya chipoi yana nde eza kilo wana ka grave yaya bandaka ero de ya kokakola ngai ye tuna nga de ya monta na privé po ya yo problème ya yo eza penza oyo ka quand on dit problème c'est ça qu'on appelle problème ya yo si ya ici il y a des choses on peut appeler problème et ya ba problème na yo donc benga kanga na privé so na kati live banda kokakola mami otyango na combien to kitaka déjà to yokananga déjà pris suka kobenga na retard te mpona otekela ngo mutu mosusu po yo problème no chipoi nde na vie na yo po 3 ans comment okosana mobali 3 ans balo te yaya bona problème ya chipoi oyo alinganga mingi abenganga la femme de ta vie aprometteur libala ya promesse ya kobala te nga papa vi awanga na nga na voice mabalinga awanga na nga na voice biso so toyoka kaka na voice anga awanga na nga na youtube abalelinga kaka na youtube ti boyebi nga mpe ekite mata na obima na libala te siko tosendeni seke nateka na nga chipo yango mpo na nga na place na obomba te na obombela nani mpo na obalaka na nga esu te na na moto amata esu chipoi te na osaka esu mariage coutumier te na vide yani basala balinga mariage coutumier esi tosaute etape tokoma otela voile siko na osali na chipoi nini libaya kilo boye banzeta kilo evandeli nga na ndako basangisa na super yaya chipoi yaya na coussin ya problème na oyo kumba donc ne problème na chipoi ya kozwa solution problème na yo somba chipoi zwa chipoi kei na ndako salela yango baprière vandisaka mobali no na nzela kondima so ozosala baprière na yo nzambe nake kobende vi kikulu ya vi na nga na vandisi ye na chipoi oyo na matisi ye likolo na sale bamemi ye na sale na bandeko na nga na ya na famille nazomona na fete ya libala na nga yaya bwaka bagrain na libala na yo lelo te ata lobi ekobota ekokisama ekobota ekokokisama kondima na yo kaka soki oyoki bato soni yaya nzambe abi soki oyoki nga soni nga mpe na oyoko soni vi ya mutu yaka mutu ye moko soki yo olingi oyoka bato soni tala soki ovi na nga karine soki nayokaka mokili soni taka basoni oyo ekomelanga na vi soki nazalaka bafi mpe ya na obi nayokaa soni ya misu makasi mpe bikisaka taka nde nayoka soni yo oyokelanga maome ya bali olata valaki na ndako nakomi na bana 8 yo ovanda yo oyokelaki ka mao to oyo bakaka o nzambe nakomiso mpo na vi ya karine te il faut loba peke nzambe nakomiso mpe mpo na vi na nga osalele karine na nde olinga karine naokelaki maome na monako mpe na vi na nga oyoki omonaka nzambe na bavi ya bato te na ndeni yo yoki otika biso te tala mpe sikoyo ya yo mpe nano
mami tinda na kini ona tinda na kini pwani na kini kuna kutu basala yango ebele yo kuna poto nde ezalaka pasi na kini na otinda opwani na oteka chipoi na ngai yaya yo soki osomba te ezala na kimia peut-être yo olata alliance towana la Chine towana bato bana baprogramme ya mariage bana programme alliance elo nyonso ebandaka na avant koma na alliance babandana nao na coutumier do osomba chipoi rita kondima ebikisaka ngai nayaki na zemit bamama autorité batunanga kado nini tosala mpo na baby share nayebisa bango poussette ya versas maintenant na botaki te parce que nayaki na kondima na bi nde nzambe apesi nga zemi oyo ata nyonso bato baloba na youtube ata kobota yango nazoka ezalaka pasi nga na kobota na osimba mwana nga omata na poussette wana nalingi poussette oyo oyo ka yango basomelanga poussette ya versas lelo arieta omata yango ti po monake vision ya vi na yo mama eza yo moko so ozana mpe mamuto ya babilo ya mike basakombi batielako bavere aloso basakombi ka yo ya biso tobata basakombi te tobata basaki te tobata baizine na loso nde na ndako basalaka loso epai na nga biso mama nyonso todebordaka kaka yo siko so makambo na yo baide no mama Beyoncé mwasi kitoko nde bomoni eboye namoni mama Beyoncé farafara mama Beyoncé mpe nde azana na oteke soki mpe garçon mo un bon tonton aza wasola nanga na privé mama Beyoncé ye wana a vendre boti kobengana na oyamba te na oyamba bino na deuxième live oyo na osala nde na otya telefone polele mama Beyoncé aza wana a vendre mwasi ya pembe mwasi ya nzoto petepetepete lokola salade wo yo kasi naki na posa mbongo te yo kasi namona ye bapoussette te bapoussette ezalaki ebele te bayebisinga Karine olingi poussette topesa kado ya nini navandi na raisonne nabi soki nasengi ta mosusu ata kado par exemple nabi nasenga kado ya mwana nasenga ni bilamba koteyaka nango kusher te eloko ta mosusu na ota mosusu ezwanga motu nakangisa mbongo eki kozala poussette sikoyo naotala mpe mwa molimo ya diable ebi nanga osenga poussette mwana kotu nano osimbi ye na maboko te okoki ozala mpe na zemi mpe ta mosusu mpe bomona osimbi mwana te nga nabi jamais molimo ya nzambe nanga bi nzambe akopesa nga zemi te mpo nga nasimba mwana te don nde nzambe apesi nga zemi oyo nazwi na maboko ya motu te nayibaki te apesi nga zemi o mwana na libumu na nga aza ya nga na kobota ye na kosimba na kobokola mwana oyo bakoyibaka nga ye te bakoenlevaka ye te eloko ya mabe kokomelaka ye te au nom de jésus mwana oyo moto akokundaka nga ye na baleki na ye ndenge bible elobi bana bakokunda baparent nga na kokunda mwana te mwana oyo aza na libumu na nga akokundaka nga ye na baleki na ye nabi donc mwana oyo poussette yo kasi nde bato mokili momba balobelaka rieta mpo nga mo mama ne banda na libumu nalingi ye mwana nga azala stara ye bana balobelaka ye banda na libumu yango tia botami elandaki eti tia botami elandaki moto nyonso aoluka foto ya rieta na miniature da elandaki mpo anini vision na nga po lelo so ozolobela badaida olobela bana bastar olobela badaida olobeli badidiston olobeli baexoxe okotisa rieta yaya naki lelo osote te na bana yango bakenda sango bana bastar oyo baningisaka osote na ndeni me mwa mokuse na okuta tambola te makota deya na liste ya bana baya mpo anini vision yo sikoyo so olingi makambo nyonso yo ozalaka na nsima bato yo yaya wana mpe vision na yo peut-être yo oza no motu wana motu ya bamatabisi wana motu ya babitika biso te eloko mpe etulisa bino kosape mpe so eleki yaya mobali akobanga mibali ebele baka na bango ane na mbongo te bino basi bolingi kongenga lokwa okosape botuni ye mama vous êtes marié au non kongenga nyonso ya nini yaya na mwa mobali atya lito eza te kongengeleki mobali otala deya mwasi azongenga bosi oyo nalingi ye
aolinganga te nzoka nde yo oza na ozotula ozolukata ya ofele moto akozwa aza te me ye mpe azobanga poko bodoze mpe kongenga yaya kongenga mpe eza komba kongenga eza komba kongenga ya mpona biso bafemme marie tongengela mibali ya yo bala tongengeli nani balobi teke bozala salite te za normal botika koexagere okotia kabelo ebendi yo poso elongi mbunju ezongenga lokwa mama Pedra Kim abala yango mbunju ezongenge yo mbunju wana ezongengela nani okobenda shinyo mbunzu engengi lokwa mama Pedra Kim okomikota na jipi droite osali ki sérieuse ondiro oza ata na fiança gouverneur nzoka ata oza na moto aotya te me yo wana so ovandi na volo so plaqué manzaka fiere kaka kingo kaka boye na nzembo ya kofi na buto komo oluka olala na nani yaya dose fort de teint dose make-up dose na make-up so kongenga na bongenga mpona koluka yaya nazoza no vérité nga na bakamarade ya mibali ebele soki bokongenga na bongenga mpona oluka yaya mibali alelo bakoka basi ongenga makasi te mpo aota poche na ye ane na mbongo te soki atali oyo deja aomona ata ndenge aotyelo litoi te mpo atala oyo tana okabelo atie ya chere ta maquillage ta nde asalingi bodi ta ndenge asopi mwa singane ya mwa or na kingo tala baportable ya chere tala contact ato atie jipa libanda tala talo alati mobali yanga tyo litoi abangi nzoka mobali ya vino ye wana po débordement de kongenga bwana bino kongenga bino bomikomisa ba Kardashian yaya Kardashian abala bota malgré ta libala ekufi mama bana abota yo nanu babala o te malgré oza no moto abana kongenga na makasi bongengelaka banani yaya bangengelaka mobali yo mona ete biso ava tobala mona bima flou na obanga nanga ongenga mobali nanga salaire na bango kuna Suisse afuta appartement aede nga aede famille na kini aede boye ana leki ne na Turquie na ota no ongenga makasi mbala ya bango bala ngata ke kongengele ki débordement na place na ngenga omwaka na ngengisi mbetu li royal ezongenga na chambre nga mona bimi flou wana bolobi aleki mupepe tala ndenga beba yaya na oluka libala so oluka libala ifo koma mo flou mobali amona kete moi sa niveau na nga po ndenge aza flou boye nga mona okomi se clair nzoka yo kutu waka no de ya clair na ndenge kati mpo nga na clair ya mochopo me mona miso bato na bimi na nga flou po mobali amona nga kana basuki na nga maboko mona bosani olata perrique ye azotala kaka ete fona bana mwana mpo na bongise nzoka na sanduka ba perrique evandi no bimisa nyonso te ya na lycée nyonso te mobali ayo obanga nga mona wana tie kabelo moti na face omona de yake kabelo kombe oyo ya kabelo ya 2000 ya tie na mutu so tobi to compter siko osinga kingo elo alitoi toke na manzaka osenga basil otya makeup osenga body osomba kaleso osenga pantalon osenga talon provision na ndako tobokola bana tofuta ndako tofuta sera mbama mobali amoni kaka restons copine et copine oyebi ndenge koma restons amis to se fréquentaka donc elakisi tolala na kameto bakamarade yaya na age to banda bajare olala na meto bakamarade non papa tobala na tovanda ko yaya bokitisa kongenga conseil gratuit oboyo etali na yebisa aleki na nga tania po ye pa ngenga kaloko na yese mama longola na ongelingeli na zolo ya Karine abi ya Karine ngengisa zolo mitali yo bango wana bozana bango bazoleka mobala kobala bazoleka oka wana mazobanga talo eleki na makolo tout le temps talon azobanga mole yaya soki po obi osopa champagne ya mobali abi na okokosomba kitunga ba champagne nake koluka niveau na nga ke oluka niveau nzoka ki mobali ya vino ye wana leki yo ozotelengana na mibali ya bato oyo ozwa conscience oluka mobali no asi abala okomi na église okomi sœur en Christ apo okomi okosa bato basi bazaka ebele mibali baya mike okosi nzambe asali mobali nyonso na mpanzi ya mwasi na ye mwasi nyonso na mpanzi ya mobali ne mibali baya mike te basi baza ebele te jamais kote na bino nde basi bazaka ebele kote na biso biso nzambe asali mwasi nyonso biso tokoka mwasi na mobali na ye bref aneke mama biso aboti biso 4 3 filles garçon moko baya na nga nyonso bana mibali na baona ndako ya na nga mobali oto bala na mwasi na ngapi na mobali na nga siko kote na biso basi nyonso bande mona mibali kote na mnoko nde basi baka ebele mibali mike bosuka na kote na mnoko na kotaba matete bakota se bakota limba biso na balingo na koto tokuka bokita na okuna bakota kinga sali mike se bokende bobima kota bibo kuna to kote kabila vanda kuna na nkinga kati bokita na bakota kinga kati kuna na bakinga bo mate kuna bokoma kota Victor mutazonga kusima te bomata na kote kuna tobwakeli bino kuna loka bino bondima banso bato balobaka basi eza no deuxième femme ekosala eloko te mibali baya mike yo mpo ndimi nani ayebisaki yo bongo
nani ayebisaki yo biso bamba deuxième femme babiro wana ezalaka te mobali na nga moko nga mpe nayaka mwasi na ye moto kaka biso mibale na bana biso biso ye aza enganga na ze makambo te oyo atalaki nsima atalaki na kwa yango garçon eza chou age wana esi eleki bota air alors bodose na bafort de teint dose bangelingeli na zolo oboyo oyoka ya biso mpe toza na posa nde libala na ngeleki boye tocelebre mpe ya bato misusu ke tolaki tolamuki chinoise moko obala totya kado na biso tosali kaniota kado ya chinoise obala tomemi tobona biso botondela biso kaka basi kitoko na la chine onzele problème mibali likwako bozongengela ni ya ezala flou mo po vena ndako suki ya maboko mpe mopepeleki o mpe na mutu mobali okeli ata mawa bi chérie je te donne même 50 € parce que modèle suki no ekomi pardon kenda ta basala suki mais yo moko yebi ke ono na mwa 1000 € na yo mais ye zwaka 50 ne wana yo okeli o mawa mais yo lingi kaka kopetika soki ongengia mama epesi na mobali posa sengo mo mama oki kaka chérie yandeni tshela ta carburant po modèle amoneli engengi asengi o carburant après comme yo mobali gigolo basengaka te boyo kongengeleki basengo te gigolo te yo no lekisi kopetika doze kopetika ba bando kabelo ba 50 po bando oyokelo mawa po soki oza mawa okangi basuki ya maboko mobali oyokelo mawa pesi yo 50 chérie ke ba tshela ta perrique ke na salon na coin ba tshela ta kola perrique mais yo siko so ovandisi kabelo ti do olisa on nzembe to ke feti nzoka no na place okete wana pe na mobali te aneka chérie likango ye mo so amoni bongo ndenge ongenge ata na maboko ba telefone na cher ata na liboko kuna contact saki koto ya Gucci ata sapato kuna olati lipapa Hermès mama asani atali pe famille na bango mama teka mapa atali koto yo baya baliki moyita bonika atobi kaka sima fio ateki na bolingo solo akomi ka jigola ko molelelo ba pasi po azotala modèle ongengelaka akomi ka so eka nga koto kana nzota la lelo ka akomi kaka oh chérie j'ai des soucis mon père yo po ki pa bokilo obandi olenga po babala ngata après po balote potali yake awa akomiso mbamo objet matière il faut na vanda na bien po na bendaka ba 50 ba 30 mais ko akiko luka mwasi mo po mibali balingaka basi o bapesa ba mawa ba yoke mobali fa okela ko mawa era okekutana na fima oboye fiana laksake ba pasi ne nyos akomozo mo 50 no pesi akina ngokuna okokama mobali asenga ko ba carburant awa ba biso siko kekuna pesa mbongo ebi ndenge esalo liboma omitali likoti na se yoka yo pe mopendelo kwa magaelo mama otali mbunju poso kitoko lokwa mamingeni yaya otala siko mutango azwaka mbongo epano okopesa fimo boza poso egaga ba okopesa ba 50 na yo ba ko lakisa fiango o mobile apeselaka mbongo so alati liputa enzulu ki portail lupongo na ba tétanos e bandi na portail kote mwana nga vandaka yo siko otali appartement somo oyo bwaka otali no canapé na yo otali ndengo bamba plasma oyo kokota na chambre no modèle sopa perrique modèle sopa sac ya Hermès Gucci obi garçon oyo plus jamais yaya mobile vino wana o lobeli plus jamais faute nani tout excès bible lobi tout excès tout excès kongenge ya mabe te kongengela kisi kozala propre te okozala no mpe simple propre bino boejajeyaka nafungoli bino ka stratégie oponga deya na bali po nazalaki mpe ka chéri lokola bino nenga nafungana na bino te mpo nataka nga nafungola bino bobalanga nde natikala me nde deya babali nga boye yaya bodoze bakopetika doze kongenga za na propre olati lipapa na simple obendi chignon na simple bomba ba periki soko tche periki na occasion ya tika lelo tche periki a rose lobi ya mauve yobi bino mo remarka te na lingana na papier vina ki periki video na doza mbama fou ona telinga bi komo kenda liro nze to komi to mesani nze ki makango komi normal to mesani bolali bolamuki weekend akene musala ayibidi yake weekend na okende kuna na komi ko mesana abi jamais po ya komesana osuka bosana mobali 5 ans o mona onka muki exa o mesana nzoka ba ne ekende olalo la muke komo beta diso na sa 14 na mobali nga ya 14 mwana se akomi na nini oti na deuxième séout yo mona ono kumu abala ote to sala 14 bolingo 14 ya mwana deuxième séout na suka na mpo mona bali ote na 14 bosala na mona yaka komesana eleki ya na kanga bakabelo nyonso na valise na kanga na chakade na valise mata likolo taka na koma ya kokosela zemi mais malgré na botaki
Bondo mona ya enso na kangi bongo na mafuta kutu na beta solution na kati na pati. Pono bi pati o modèle poso ezala propre na mono nzemba na komo mesana na nga akomo mesana na poso propre yebi ke yekutu ata mafuta na sombele itaka de ya poso propre yekutu ata na sali eboite da azaka de ya boy yekutu na kata ya pate sila kpukpum poso ekoti kilibi kote emo moni tache na litama emo tache limu se pa ya tuni oh yo litama no tache obuta na bi fona somba produit moko longo nango na mbongo te yo za na mboto na bi ezate so akesu weekend na kuti tache ye momba moto ke osomba mena nga na mo eloko mo kesa la Chine eza so yake musala nga pe koto na fungula hivi na tole ba chino me yo yaka nga pe kana kwa nini ba pasi kala mingi tatu nenga yango yo koma bwendeni na tunyendeni papa bonweko nebi so tozo bima ta periko chati na bi perika ngo ezapi na kochaka sifo ezala pete papa yo za periki na bi bilo nyoso kenda kini kande na lungwe na ndako na kanga bilo nyoso na tinda kisasa bo yo tindi bilo so tkelka bonga bi me nebi ke na obala ti obaka obala nga nebi ke so obali nga osombela nga ibonga na isu nesika okende na isu na mutu omona nga nana mutu te natika na nga ka boye akomi me batikala boye te fa kotika ata na mwa de perike mo ya yonga bina kotika na ya na famille na kini papa vina tindeli famille na kini nebi ke yo lakanga obala nga kala te nebi ke okosomba ebona okeli bala na ba perike o nazaki na bu jeunesse na bolenge ezaka te so okeli bala batika nyoso ti koni eki ba perike na ndo lata pe na bato mosusu bando tala talanga yango wana efaki na tinda na kisasa wana ebiso sikoyo kosande no mina okanga kitambala na osani na minitio osuki boyo sepete seki nakanga kitambala ye moko okenga na mao do omona ke muto ocha susi babiloko na minango ezaka komenga ba perike na cher te mosusu eza 220 ya ba 150 eza ya bato na bona ngai yana yalo ba perike à 600 baya osala un calcul so déjà osengi perike à 600 osenga mafuta osenga fond de teint oleba nzala osenga miliki ya mwana osenga gu ya mwana osenga transport à rendez-vous na moni ya babetela un calcul na kati na mokuse ya na mikitisa perike 130 na bi perike ngo eza noche eza ba 130 ya ba 150 eza na kakolaka do bato kuna ebi bon mona kakolaka net fi mona sala pe publicité de na che perike à 130 ya ba raisonna te ya na benda 130 na nga ya 100 programme 130 chouin pour après 130 est-ce qu'on a rendez-vous na mwana taxi aller retour ya mwana kuti premier akate chouin donc na obenda wana ya na se retrouver na moi 615 euros kana doléance mais est-ce qu'on a ba perika pamba 600 tenga to koma na calcul nga calculer de to komi na ba 1000 mbaba ko pesa te or il y a une stratégie na osoma na perike pour na webeli mais na katika ya 130 ya moins cher à suka donc na laki c'est que tema na ngote yo pe na olingo ça dépense makasi te ça ka dépense to somaka o suka na 130 wa mukie wa l'essentiel mutu ezaka propre mais nzoka bino mo bomuna na sala live bomuna nde na sopa perika nga na mta osomba perike kuna kana pesa na nga image bongo mwana bino boyebi na bino makambo te aza na baperiki te yango akomi otumbola la villageoise akomi kokretien mpo aza na susi ya baperiki nzoka nga na osa bastratégie na babala nga nokinoki na mibimisa moto apasi makasi mobala monake na onyokama naza na kimia te naza na lese te bino boyebi makambo te bovandi ka boye babengani ye na ndako nayebisi babanga bibo na okoka esu te naokoka te okoka nini te na bi okosomba babiloko olia mikolo nyonso bi omenga na futaka de ya ndako okokanga bi mbongo osala bawenze mikolo nyonso na okoka esu te na okoka te funa bima funa longa na ndako na okoka te boka ete bayobalanga boka mama ntota bine mobali na alobi aotikala lisusu ate tookina epo ayebi ke mwasi ana esika ovanda te azonga dans la famille azonga chez les parents soni mwasi akokozonga chez les parents te bino boyeba stratégie okenda kwa libala mbangu te etali bino na shinga de ya babalinga otikali ozindi yo lalaka zelaka mobali apropose ko nyonso ya okokisa bosalaki fiance a 5 etali yo nga ina ne na ndambu nalalisi misu te nakomi kaka ayebisinga bikolia na poto ezaka na washerte nga bi ngaki dosa wenze na nino na matonge siko nino tina lokendaka matonge calculer transport aller retour siko so na sali ba course siko moko pe boy dona ba mbongo ngo kutu ezosimba esu te youtube ngo ekotaka esu mbongo te bashino ngo pe kuna bashino bakabwa na balongwa na bango siko ya binga na futaka de ya ndako yo ya kolia ngo ezosimba esusu te mbongo na somba bafuta na sabu ya ezosimba esusu te nga ifuna longwa kana ndako ifuna longwa kana longwe na longwe
wana bino bazozoba likambo te babengani ye na ndako babengani na longo na bikaka te fa mona kaka na komi na suka amona kaka ke trop c'est trop na lembi aokelinga mawa po teliki o mwasi wana lingi ye bapimisi ye na ndako aza leste azongi te pa bon te ifo na bale nazwa ye po okokozwanga boye te na obalinga te donc balanga tokende mission accomplie te tikanga nalalisa rie te je suis une femme mariée bosakananga te bo respectanga babalanga na mbongo donc pas de bêtises ok bisous bye. Comment Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Au comprend, Ozika transport mon transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yena Bongolo. Malama okoti otuni avenue Irebo Zawapi. Ba la kisu avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Ozana page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini eza, na YouTube ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozwa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mususu. Soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Obizani ozana bilere boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala Ezali nandenge na yomwane Balobi tokota lelo obizani ozana bilere boutique Tokotana bisotolata Voyan simba mbogartala. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 ou €20, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndako na biso ezali na sécurité
assuré. Maman Bijou a le bakanda il y a 15 $. Zo yango penza na valeur ya 15 $. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Bengangai na pesa ka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Maman Bijou. Avant ça au sala à compte na Maman Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Maman Bijou pour na osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pour na ba séjour na bino. Merci. Appartement de chambre, salon, cuisine. Ça c'est la chambre. Appartement numéro 3, c'est ça. Ça, c'est appartement numéro 3. Notre appartement, c'est à Matonge, à Irupu, à 37. Notre appartement, tout à ventilateur, au cas où la courant à Congo est à faible. Nous devons payer ça ventilateur. Mais tout ça, un climatiseur, oui, il y a les TV, il y a frigo, climatiseur, naviso, yango, ana. Il y a la chambre froide. Ça, c'est notre climatiseur, notre appartement pour votre séjour à Kinshasa. Venez contacter Bidon TV. Tu veux la salle du Benango. Je ne sais pas si bon mon bien. C'est ça. C'est ça. Douche n'habitude à douche debout. Appartement numéro 3. Notre miroir. C'est ça. Notre appartement. Pour votre séjour à Kinshasa. Venez contacter Bidon TV. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour.
venez nous contacter sur notre numéro pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça, appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci. Notre appartement de 15 € par jour. Plus de 14 jours, moins de 14 jours, c'est 20 € par jour. Venez nous contacter sur notre numéro pour votre séjour à Kinshasa, votre séjour agréable. Notre appartement, c'est ça, à bon prix. Ça, c'est notre climatiseur. C'est ça, appartement de nous. Venez nous contacter. C'est notre numéro. Merci.